Qu'est-ce que moi je fais à maman? Qu'est-ce que moi je fais à maman? Qu'est-ce que moi je fais à Tapinga? Qu'est-ce que moi je fais? Elle est ma petite soeur, je l'aime toujours. Qu'est-ce que moi je fais pour... Et moi, je t'aime. Qu'est-ce que moi je fais? Et moi, je t'aime plus que tout, Kassongo. Plus que tout. Tu es moi. Tu es mon fils. Ah, on ne parlera de moi que par le canal de Kassongo. Et de quel Kassongo? C'est bien toi, mon fils. Non, je t'en supplie. Je t'en supplie, Kassongo. Sois calme. Sois posé. Réfléchis. Reviens sur terre. Faut pas suivre, comme je l'ai dit, les élucubrations de ces deux dames qui ne savent pas ce qu'elles disent, qui ne savent pas ce qu'elles racontent, qui ne savent pas... Il y a un vieux à moi qui disait, les femmes ne sont pas des hommes à suivre. Et c'est vrai. Bonjour. Dehors. Je dis dehors. Tu as le culot de te présenter ici et dire à ta soeur, je ne veux ni la voir, ni toi. Allez dehors. C'est à des gens pareils. Toi, tu tiens compte de leur racontage. Écoute, Kassongo, tu es mon fils. Je suis ton père biologique. Je suis ton père. Et je t'aime bien. Rien ne peut me séparer de toi. Tu es mon fils. Et tu resteras mon fils. Bien, si nous sommes réunis, c'est par rapport à un sujet très important. Je pense que la période de la suspension, c'est une période de rééducation. En quelque sorte, c'est un recyclage. Et vous deux, je pense que vous avez été recyclés. Et dorénavant, vous devez vous conformer aux normes de l'entreprise. Parce que celui que vous voyez devant vous, Kassongo, c'est votre chef. Il n'est pas votre ami. C'est votre chef. Moi, je pense que vous devez lui présenter vos excuses. Et que ça se passe maintenant. Que ce soit des excuses vraies. Jolani, tu dois faire la différence entre la famille et le travail. Ou soit, tu te dis, papa, je ne travaille pas, je reste à la maison comme héritier. Si tu te présentes ici, c'est pour le travail. Et Kassongo, c'est ton chef direct et mon directeur de ressources humaines de BFB. Et le coordonnateur de tous mes hôtels FACAL. Ok? Et tu influences même je ne sais pas si elle est ta secrétaire. Toi-même, tu es secrétaire. Tu es dans la réception. Je ne sais pas si elle est qui, parce que tu lui influences toujours. Pour écoper, elle paye de pots qu'elle n'a pas cassé. Et Moulanga, elle est ma secrétaire particulière. Est-ce que tu comprends au moins ça? Mademoiselle, vous devez présenter vos excuses maintenant à votre chef. Pardonne-moi. Pardon qui? Pardonne-moi, Kassongo. Mais Kassongo est ton chef. Pardonne-moi, chef. À ton tour, Congo. Pardonne mon chef Kassongo. Je suis découragé. Pourquoi tu es découragé? Yaka kesi. Yabonu talanga boy ko yaya. Ozaka ya nanga to botamaka biso mibale na kisasa na ndeko ta pari.
naza esika olala te yaya wana ezaka complexe nazali na na université bambo continue ok mbemba ngaka kesa liboma ma mbemba ozonga mboka na ndako otala likono place kaka osuki wana awa lisu te mbemba université oyo ogangaki otanga yaya université onde ya modèle wana ozokosa baninga mbemba oza ndoki ngeta foi mbemba ozozonga bandundu oui il faut ozonga ka lelo nandako te mbemba yo zosa badepense kuna ozonga te yo zonga place etangaka okozonga bandundu ka lelo omondana milukela ya moye mizongela nandako te ndako angaka kesa mais yana singi pardon te yo muto mbongo yezaka complexe ya mboka ndeto zala na ndako nazosala matembela 300 mbemba yo zowelela kolia nafufu malili mbemba okosoma na baposo yo wana ozodunda mais kuna mbemba yo zaka na mbongo mbemba oza ndoki vraiment mbemba nga wana nasake makala tongo mpoko na ye ngai nzambe mbongo na ngai mbemba zoka te kuna yo zaka mama bosi mpe na bakomba bakonzi na monokolo mbemba eboso bakangi yo te okozonga mbemba okozonga ngeta futuka na bwala yo kovana ndako te yo zaka na mbongo ti mbemba nga nazotokisa bamatembela 300 mbemba yo ozolia ozodunda na kodunda pe en plus bisuba mbemba nazopongusa yo masuba mbemba yo zesaka manoki nga na liboma yaya université ngo lobaki nde yango yo eleki na ngai te na okoka su te ekakisa limbisa ngai ezaka complexe na ute nango mboka nga nayebeke ntango nalongwe na mboka bayebisinga solo kozoya kisasa bafe kisasa bazalaka fozala propre fosimba mbongo surtout monde ya université yango moni ngai yaa na banda kolinga batata mibimba dépense nyonso banda omona nga nasala na classe soki natamboli bakabelinga mwa desa naye na mininga na panzi lokumu mpe kaka ya biso mibale yaya na ngai na ndako matembele ezopanza badesa yakakesa limbisanga leki na oya limbisanga vraiment so obwaki nga nani esika mosu ya oke te tande na konzi ya na ngai tina batata complexe nini bano oyo nzambe na ngai ye mbemba soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye yaya ntango outaki mboka oye anavani so na biso koyo nini abaki kolanda makambo bana kishasa te mbemba ngai azoteka makana azobunda na poke yo otanga yo kei kolanda baninga yango moni bino bajene bozokufa noki Pour nini olinga kwa mviye omona muninga sebe yose eske na yebeki na elatelio ozula ngo wapi ozula na nini leki nanga okwa ko kufa pamba ebe batoli nga na pesio vraiment otuna ngo na mutute okomona mutu moya ba ambiance ngamo kutu na sala tate eleki nanga yi nzambe omoni mbemba omoni yo ndozana il faut que no ba délivrance pena masuba mosi munene lokwa yo ozosuba kolela te uzokumisela ke ozomala batata mibimba oyebisa batata soki basemani na nzoto na bino tam na age bisuba mususu eza par rapport nde okenda komana na batata bato wana ntango bozolelisa basi na bango na kati ya bandaka mabala ejour yo mpe okobala leki nanga nini ozosuba na age na yo nzambe ozosuba kaka ti lelo ozosuba mpe en plus ozobetela mpe lisolo nasepela yaka na yambao nasepela na yo mpo ozomana batata mikolo so bapesi yo $100 ozoba oyo bazotika na nzoto na yo nga na ye kishasa awa natika osata mokulu ata moko te nga wana nazobundaka na makala nazofuta ndako oyo mpe en plus nga nazwi en charge mbonga tike ngai nazonga boye ngai nyonso ngai siko ozolanda batata wana nde nini bapesaka yo nini mpo natika omona ata masango ekotya te ate eloko te mosokumisanga batata mibimba omonde obomi vi na yo siko masuba wana ozolanda ya solution yebisa ngai masuba okonda ninga eza lokola famille ya Karine ya Natasha kuna mboka bazosuba ndoko nange ngelo tolanda ndoko esinga atika kosuba mpe apete ngobake basubaka bilekeli mabe batata mibimba omoni résultat yango omoni avant otya likolo ala kati ya ndako nanga lifo otokende prière lifo oleka na délivrance ngam na yebisi yo C'est à bénir maman Oyo, tika bonzambe no enrichi na mitema na biso, na béni arrivé à papa vie de loin, tika Saint-Esprit a biso par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ta onzamba tron simba yango. Kombo na ngwela Yesu Masiya lokoza mo konti po mikisa biso na kombo la Yesu. Amen. Amen papa vie de loin. Allons la caisse. Amen, papa, vie de loin.
asalaka nango nga na tango bonne santé. Santé bien pai dadi. Pomoni ba passer beaucoup de babenga bino dadi. Ndezola muka na sorebele. Bolimi simo mukie pona mbio libanda parce que la bureau zoka sur la peinture ba otsa peinture. Nenge sur la texte. Bazo bongisa moi. Amoni kule bazo Pierre de France. Papa vide loin. Merci beaucoup na mbio sango boni. Dadi. Nangola Nzambe. Dadi. C'est naie. Amoni biso ozara biso ba pakano. Yali boso ngapi na osala bolimbisi. Ndenge lobi biro bazo tia peinture. Nga pesi na uti ko tia fulu na kapela. Ah bon? Na kapela za kasona meli liengulu na meli na liengulu. Soki ngulu bafute lekian. Kane ya ngulu. Shaba Aminata. La mère. Posa musala nzaka mais soko zaki pela mutatemela uta. Sur la mer. Non, nazo comprendre. Mais problème na yé nango pasteur. Ndenge na yebi grandeur na yo. Ndenge na yebi grandeur ya pasteur Francis Lola. Francis Lola la France, au pasteur. Ah. Naibi. Légende Kuba Mbongo na Allemagne. Ndenge na yebi pasteur Serge. Ya cité de paix na limité. Pasteur Serge na cité de paix na limité wa. Ndenge na zoka valeur na yo. Papa na sala makambe belé fona loba mais osenga eza la compagnie na musala nzanga. Ora masangi pesa ngi coopération. Moi vérité bima. Tatu sali bo ndimisa papa na kasango kotimi. Zala calme papa videle, zala calme. Azo yoka yo. Navandi apona yoka yo. Nayebi koza na se ya kwitsi mais molimo na nzambo atambola kananga ako soutenir yo na makambo koteli awa obimate sans pour to lobango. Yango na tikeli autant loba makambo nyonso koteli awa nzambe nanga sunga. Makambo nanga na lengi famille ezala. O samo sel na nzambe iko créer toute la famille panzani. Ozomona. Yango na papa na linke yo ozala puisque est protégé oyo nzambe a touché nga bimisa. Bible lobi mutali boma zana yi. Mutakuti pe zana yi. Mais tina longole makona na kapela. Nena sola. Oya ndako papa. Nazoka papa videle. Papa videle. Nazoyoka. Et puis la capelle était même matière 2005. Éternel Dieu tout-puissant, maître de l'univers, nous te disons merci et nous invoquons ton infinie grandeur afin que notre causerie soit dirigée par toi. Reste avec nous, Seigneur, parce que tu le veux et que nous le souhaitons du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman Pati, nayoki ndenge frère Audibonga ozali mwana nzambe ozali affermi. Comme la Bible nous dit, confie-toi à l'Éternel qui sera affermi. À ses serviteurs tu réussiras. Nazana posana yoka mai oyo ndeko ya mobali auti koloba awa ozana ngo ezotungisa yo. Eza makambo nini ma sœur? Papa. Nayebi te. Na mwana nitika nakufa nanga papa na ngai. Osala nini? Nakufa papa. Pendant que tu dis ça, où est-ce que tu as mis ta foi? Kondimana otie wapi? Tu vois, conséquence ya ko s'éloigner na trône ya Nzambe. Obengaka lisusu te. Ba culte okoma koya kaka dimanche et puis okoya en retard. Culte mercredi vendredi omona na kate. Soki oye ndengo zaki oko boko fana na mama odia moi mukie te. Okoma soki kaka culte sili. OK, en plus ma partie. Au moni Bible les Jésus sabiso une femme sage bâtit sa maison. Ko bâtir maison na baloba kiza reçoit ba brique te. Ils en a prière.
Moi, je fais une vie à prière. Sous une vie à prière, mais... Attendez, la mythique. Problème est anini. Nous sommes en train de me faire papa nano quand ça me bien. Tu quand tu me mets na niveau où on a comme papa nana habité. Na so pe goli bana nanga. Ko fe bengani nga. Yo comme poignet. Hein? Téléphone à bino boy. Pendant que nous avons grande fille, nous avons des camarades, oui, maman penda ko moninga na biso ya école. Toko penda ba camarade na maman toko mi donc tous as n'attend respecter. Est-ce qu'on OK na bino pour comprendre que ngam na bota bino. Pardon, mi se so to akabala. Ce que ba pongi onyo so laxini. Maman, tu as congé. C'est voilà congé déjà synonyme wala ba pongi. On a qui wapi? OK wapi hein. Parce que des athées le conseil les akapongi. So na bimi wabi. Et j'espère que les akapongi a pas mal. Ko se kisanga tenga na se kisa te po yo na mono clair. Maman on a mama musu pardon. Olambeni. Maman lambe so so mama. Ah? Oh, Bintu. Yo zala ndako toza mpaya. Eh? Te po so za muto zala ndako fe baba loi existe na kati ndako. Si tu as bête à 7 ans, comment vivre, frère, tant midi, pourquoi yo kangote? Mon zan ndoki moi no. Ozu pe courage ok quoi tu na wenze. Ok so baso aussi longtemps que papa na yaki na maka ko za congélateur. Yo mona pondu te eh. O mona ndunda te, o mona ke pinard te, matembelo mona ngote. Misili yo mona raté, bito yo mona raté, wangi lo mona raté. Yo mona ka ba vivre frère. Ok non lokoti ba quiz na yo kuna, o lokoti mi pandi ba ronyo. Se bilo onyo bo sangisela batole bat balia. O biloko wana. Et puis ça va tout cyber. Et puis ça va tout diabète. Et puis ça va tout maladie à sucre. Bah si qu'on les ont matato, ils ont comme élevé la mboko, ils ont biloko à vivre frais. Ils ont boma tout ma chérie. Bah on peut qu'ils sont combien de fois? Ngena zabo ici bana kala na bima de parangai. Nous assurer de parangate, to kuma na masaka. Papa, mwana wa mwasi wana papa. Papa, asani mwa kofite. Allez. Moi, profiter à soul. Vas-y, ma soeur, Loba. Vite ton sac, Loba. Continue. Papa, je vais profiter. Quoi? Il n'y a pas de soucis, Loba. Il est solo, les kinangai. Il est solo, papa. Il est solo. Tant qu'on fait du silake, quand on a affaire adoptif nae, nous mourons des cas sont en beau ton âme, mais on surtout sur les locaux chazate. Je ne sais pas quoi adopter capi. Tant qu'on fait à Kenda, voyage moi Kenda, on s'en a 3 ans. Gai, nous avons un problème en beau ton âme. Maman a conseillé m'habiter. Le quand des abos. Maman a ngai wa butanga. Maman a biso mbale. A conseillé que le roi ozo botate, oza problème, de ya profiter à que ndenge à que les 3 ans yo profiter. Le campé moi na wa adopter pour na kubatela libala na papa. Na mona ngoza ida bien. Bengi ko fina biseke na za azemi. Ti aya kuti kapi. Et quoi adopter capi Kofi aïe bakate le quoi Kofi bakate les cas dans mon pays nous avons la cande les cacahuètes les kati on nous souka pour la macamba capi tu m'as n'a sur la ngana Kofi dire ça Kofi que pour dévoiler secret que il peut adopter qu'à son nom rende
Kapi bana koyoka papa kifunde pa kasongo. Taki kusu. Sœur Pati. Donc olingo lo bananga ke papa Kofi a yébité que notre fille est Kapi, Aza fille biologique n'a été. Pourquoi tu as fait ça, ma sœur? La minga été kasongo a hérité besoin soit Kofi. Papa, yebi Kofi balanga mwamuke. Nagi na promet au bota papa nagi na choité. La Bible nous dit n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Comment tu peux faire ça au tant que papa a adopté les garçons. Donc ces garçons-là n'est pas en fait bon. Ma soeur, papa a yebisa kayo. Pourquoi yo yebisa ki papa te? Eh, zwa binzungwa ya soso na mwambo lambiso ya mwambo so ya mosaka. Kota na chambre na yo. Engana obandela kolamba te pona obima. Ngana ba course na ngana osala ka yom to obandela. Zwa makapo za congélateur lamba ya mosaka. Na permettre te mobile na ngana poko wata make. Ona mona ni. Bitu musa zemiko. Hey bana. Mwana kumona tablamba awe. Siko zomutika bepwani. Aya so iko tupona nga. Esi mwana alongwe ne. Papa na yemo ronda oboya ne. Siko na sa. Quoi? Oh, ndapesi na kombo. Oh. Loza sérieuse comment mbolo Ma chérie. Bitu. Lo yuzo banga note. Ifela. Mukolo mwana ndimi mwana siko apesi na kombo na sali. Eh, comment les go maluma voka aza moi c'est Bitu tika oseka ko? Zela. Mutazate. Nanga moko. Zela no Bitu. Siko yopo ondimi nao. Siko na sali. Mwana PDG maluma voka. Comment bien. Ah. Bitu Zela. Otala papa bino bien. Te na ebite somo o ngana mona papa na bino elongia papa na bino ndezala akanga kanda ya libela bitu yo sali loko isa soni mais ozano à l'aise o trouve mo normal tele le likambo ko ina ndako na yo eloko isa secret entre yo na mobile na yo moi si so bala na mobile bakoma ke loko moko il fallait que garder mon ke koloba on tele le sko mariage na yo ma parti et en plus likambo nini likambo ya Moana. Progéniture. Moana. Le problème du sang. Je me demande maintenant, ce garçon-là, Kasongo, il se trouve à quelle position? Il a quel état d'esprit? Ma soeur, pourquoi tu dois détruire tout un foyer bien construit comme ça? Où est-ce que tu as mis toutes les prédications, les enseignements, les affermissements, sœur Pati? Où est-ce que tu as mis ton Dieu, ma soeur? Mais non, pourquoi tu dois avoir confiance de ta mère plus que ton Dieu? Hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des membres de nos familles? La Bible dit bien, sachez que chacun de vous aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Ma soeur, pourquoi tu dois te confier à une personne qui a un bras de chair, ma soeur? Mais non, papa Kofi t'a chassé. Papa ambiso boti biso baba simi bale. Toluka mwa mobali ngana obota mwa. Bitu na façon o tendo ko pese mwana. Na façon to pese koko na avorter na makasi na kufa na ebite so yo mona ngo normal ba parents mo ba kolisi bana ba mwana na bango abandi maternelle au comité na université oyo saliza soni o memena bango mukumba boza leso alezo bosa na ke kasonga mona musala tata abino Bitu rectification ma chérie kasonga mwana musala papa miso ta sala ndi na entreprise à papa miso pe papa miso afuta ke chaque fin du mois kasi travaille za mwana musala non mwana musala zo sala ndako na biso te aza ao sala makaba ya classe na tangela ah yango sente mwana patron na ye oyo benga ngo ko sente za ko sente bon isa nini oh ndebo balanga te non c'est un problème qui ne demande non seulement la prière mais une réparation. C'est un problème qu'on doit réparer. Non, vous devez d'abord non maman non écoute ayi déjà un problème tant ouais non ayi c'est le quoi ayi non pas nzambi toko ba ne peka ko condamner ma partie pardon non oui il faut tout le cas nini toko bomisa pas na ngezali. Vous avez gardé ce secret même pour moi votre père spirituel. C'est ça ma douleur. En dehors il y a Kozala et Tonga Moko. En dehors d'être votre père spirituel. Vous êtes déjà famille. Vraiment tous les moments où tu partageras même dans les solos. Ma soeur.
Maintenant, papa Kofi Azawapi, nous devons commencer à réparer d'abord physiquement et après, nous allons entrer dans le spirituel. Parce que ça, c'est un problème sérieux. Nous allons prier Dieu. Assis monter ma papa Kofi. Je connais bien papa Kofi, c'est un homme intègre, il me comprend, il me respecte, je veux discuter avec lui. Vous ne pouvez pas continuer à vous comporter comme des païens. Non, il faut différence entre Bana Nzambe Naba Oyubaza Yanzambe. Prions Dieu. Seigneur, Yonde Oyebi Katina Bato, Yonde Oyebi Kotala Katia Mitema Nabiso, Mona Motema Papa Kofi, Pepe Sakimia na couple Oyo. Kotika te yao. Libota Oyo e panzana. bandakala polo bakaki wana nzalo bandi makambo ya kaso te osalanga nde pasi soso oyeba te osanga pasi makinelinga soso mombala lambeka azali akili ya moma ina olia tenga mona olia mosu etikali na memi na poma akokula mikolo na olamba domo se zemiko sikosi te yo tambola kabo abunda nango akoya osasa mande nyokola ko plere Jacques o plere Jacques a refélé mais roi beti libanda moto te tuka gana moto chol mais roi beti na libanda kamata bituke na libanda mais roi beti na libanda mon mère mais ozanga tabenda bon calme on comprend mais ozanga tabenda ngwatanda mtite mais acho mais wana mère nanga te père wana père nanga te donc vie wana kasongo pembe wana donc va mandefubo donc vie nanga te donc wana ezaka mbutu quelle bonne chance ah mais il faut pas dédommager quelle bonne chance quand il faut pas dédommager faut pas dédommager mais yo comprend te quoi antelantela ngape na antelante na lukana bala yo na luzwa lati sikonda bo tikali na yo ofele sikonde na boy to bala na bien na balo siko like ça again je jure on a dit again na moto je jure devant bituke on a bala mosi na ngalilo na bala yo devant again isanga luboko ta moi la main non c'est on a français ouais bala on a comme si quoi comme temps to fungula tana boy on se ko le roi voile ce qu'on va zipper au voile et comme temps on se ko to fungula moi si voile mon bala mona moi si na oh tu es belle tu es la joie oh sans toi ma vie sans Ghana c'est rien sans toi sans Bituke je suis rien I love you bébé Temasko to fungula piste na Ghana moto oh again hein utaki na Ghana hein oh libala utaki na Ghana hein. Je ne sais quoi dire, mais c'est vous. Parce que souvent, je n'arrive plus à raconter l'histoire parce que... Mais c'est Luigi. Je suis orphelin, le père et la mère. Je n'ai pas une famille. Et je croyais que M. Botengue était une personne où il y a une vie pour aider. Mais or, c'était un démon vivant avec une vie. Nazaki ne l'autre. Nazaki kosa nanga sirage nanga. Parce que tant que nanga benga nanga nandako. Il paraît-il que ba bisaka une église na bango nazaka ndokinde ya lobaka l'église na bango. Mais kokuta nanga na Messi Botsenge. Na kanisa le quoi a changé vie nanga na ndenge mo normal. Mais j'étais surpris un jour. Messi Botsenge a proposé ngana comme moi sinaye. Et tu as accepté. Ah, oui, c'est Luchi. Je n'avais pas le choix. Nathalie place na outi.
na place nazokende nazalaki atala ndako olala te na banda olala na bamesa wa gambela omonaka yo wenza gambela wana namona autrement osala te parce que esi afaçonne ngai ntango akomisi nga na étape moko na université andimi ofutela nga voir même na classe bato bakome konvie nga na université nde nakome na point ondima mese botingi donc mon jeune frère, tu sais, la vie est tellement bizarre que les lots, génération à bino, presque votre génération, les arts génération moko, les arts beba, parce que premièrement, oh, Moulimo ou balatisi bino ya ko envier. Vous voulez pas travailler, vous ne voulez pas chercher du travail. Bolingi nyonso la bino na facilité. Tu m'as parlé de ton histoire. Ton histoire, babengana ki onanda que tu es orphelin. Est-ce que au moins tu sais que Nzambe oyo o kelinga na wazara Nzambe ya orphelin? Est-ce que Nzambe wana tika bana l'étiquette? Et aujourd'hui, tu te retrouves dans cette histoire avec un sataniste. Écoute, Bonzeng, c'est un ami, on a grandi ensemble en Europe. Pourquoi vie à Bosenge nga salangote? Tout ce que nous faisons ici sur terre, tôt ou tard, un jour, même si ce n'est pas moi, mes enfants paieront pour ça. Pourquoi envier? Tu es encore trop jeune. Vous en avez venir moulaï devant vous. Pourquoi vie à presser? Parce que camarade Ouana Zotamola na Jeep, tu ne sais pas comment il y a Zui Jeep Ouana. Et t'as le lot. Qui bon moto na yo? Qui bon moto na yo eza? Et puis nous avons Sodome et Gomorrhe pour l'année. Mon frère, oui, papa que ça mon toi il y a qui? Hein? Non c'est qui? Comme toi. Donc mi kotisa na yo déjà. Na kati na. Donc ndé na zamboyi. Na oyekolo ma. Ono yoka kati nanga Isakanda. Voir un jeune garçon comme ça. Et je parie que t'as même pas 25 ans. Vimo y a pressé. Je ne sais pour impressionner qui. Lève-toi. Hé, je t'ai pas dit de partir. J'ai encore 2 mois à te dire. Premièrement, t'es un lâche. Deuxièmement, t'es un bon à rien. Sors de chez moi. Et ne mets plus tes pieds ici. Et mon numéro, n'ose même plus appeler ça. Merci, merci. J'ai pas besoin de ça. Bon, moi, mon bali mbinga boye, azotambola na nzela nzoka koma mwasi. Bololé. Yo, papa mbazai na réseau ta ndo finga ba ngoto bobo pena yo pena ngoto bobo swapant. Moi mon bali moko boye, o kabi ki mo bali no pona biloko ya mokilo eza osoka muto kufi ba kunye na bomengo na eno bozuna nyoso na kati ya certain ba kotisa mwa kana ngo. Merci. Tu n'as pas tort. Mais ton ami va le payer. Merci. Qui jingi. Donc, comme on a simio matama, comme chéri, ah, au bimi si voit mon bali. Au comme devant, comme moi si.
assumer tes responsabilités, j'avorte. Nazo avorté comme tu pensais irresponsable que tu es. Gaston, cette fois-ci, Nanaton Yokoti, Nababo le couteau de l'examen. Je passe le temps de Yokao. Cela veut dire. Nazo avorté. Si tu n'es pas prêt, moi j'avorte. Moi je pars, tu cries. Cette fois-ci, la préférée n'a crié. Cette fois-ci, je vais crier. Parce que jusqu'à là, ça va pas la liste d'un biseau. C'est quoi avec toi? Ok. Tu as fini? Non, si c'était tout, non. On construit une charge. On est là, Arrête, je dis arrête. Je t'engage. Mais Kassongo, il y a une question d'avorter ces mots. Et l'autre, se tombe à payer là, tu sais. On commence à responsable. Je vais pas m'aider. J'ai dit que tu te tais. Tu mens. Tu te tais. J'ai dit que tu te tais. J'ai dit que tu te tais. Mais tu sais depuis quel jour? Yo comment gagne là? Je ne suis pas ce genre d'homme. Au moins ça gagne là. D'accord? Tu es venu, on part. Toujours solo là. Excuse-moi. C'est à moi de présenter mes excuses. C'est à moi de présenter mes excuses. Excuse-moi. Chef. Tu sais, quand tu refuses de m'écouter, tu me fais vraiment de la peine. Tu me causes vraiment de la peine. Je t'avais dit que j'étais ton père biologique. Tu connais le caractère, le tempérament de ta sœur. Elle est prête à te dire des choses rien que pour te faire souffrir. Et toi, tu ne veux pas accepter tout ce que je te dis. Je ne sais pas, que dois-je faire? Je le sais très bien que vous m'aimez beaucoup. Vous m'aimez vraiment beaucoup. Mais comprenez aussi que je suis face à un problème que je n'arrive pas à gérer. Kapinga n'est pas une petite fille. Kapinga n'est pas inconsciente, papa. Kapinga, ce qu'elle m'a dit, elle sait pourquoi elle m'avait dit ça. Papa, je comprends maintenant pourquoi Maman Pati Melanga, avec tout cet amour que j'ai toujours prouvé, en face à papa et à Maman Pati, en retour, maman me traitait toujours comme étant un enfant bâtard. Papa, je veux juste savoir où se trouvent mes vrais parents. Maman Nangazaka Wapi, papa Nangazaka Wapi. Papa, comprenez que je me mal au cœur. Je très mal, papa. Je sais que c'est dur de votre part, il y a eu la vérité. Mais je pense que la seule façon de rendre en paix, c'est de me dire ça. Papa, je ne vous oublierai jamais. Je sais très bien que et puis jamais. Papa, je veux juste savoir ma racine Vandi Wapi. Papa Nangaza Wapi. Maman Nangaza. Assis-toi. Assis-toi, Kasson. Attends-moi. Une minute. Mon enfant. Comme tu as insisté, je vais avoir le courage de te dire la vérité, rien que la vérité. Tu vois, ce dossier, toutes ces photos, tous ces documents, je les ai constitués depuis ta naissance. Comme tu le sais, moi je suis médecin. Ta maman
Janine Kabouya est tombée grosse à l'âge de 16 ans pratiquement. En fait, madame ou mademoiselle, ça fait longtemps que Rolanda ma consultation na yo, mais tu viens toujours seul. Personne ne t'a jamais accompagné parce que ça fait la 6e fois que tu viens à ma consultation, mais tu es toujours seul. Et je te vois presque pleurante. Sois calme. Kubangelo kumonte. Nalobi, sois calme. Kubangelo kumonte. Koyoka sonité. Fais comme si je n'existais pas. Fais comme si tu parlais à toi-même. Hein? Devant toi, il n'y a personne. Tonton, nous avons un grand frère dans la vie. Toute la famille, toute notre famille. Nous avons un poto. Après les vacances, on a dit. Tellement la dame, papa nous dit qu'on a bimaté. Je n'ai pas mis papa aussi, qu'on a bimaté. Nous avons fait un écoute à qui. Toi, d'abord, au bimato, ça va sortir au Kende. Et quoi arriver un jour, tu t'es mis la grande fois dans l'âge. Tu es qui n'a fouette de nuit. Tellement. Quand on a Melaki, on appelle Melaki. On a Melaki, on appelle Melaki. Tout ça, on trouve dans la bonne fois dans la nuit. Vous allez les amis, à grossesse, il y a grand frère là. C'est mon azango. Ils ont un grand frère dans la bonne tingue Roger. S'il vous plaît, Roger qui? Roger Bontseng. J'ai tous ces éléments. Non, papa, s'il vous plaît, papa. Roger qui? Roger Bontseng. Roger Bontseng. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je te comprends. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Sois calme. Qu'est-ce qui m'arrive? Sois calme. Tu m'as demandé de te dire la vérité. Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Tu vois pourquoi je ne pouvais pas te le dire? Je ne voulais pas te causer cette peine. Voilà. Mais quel enfer là, papa! Ah! Non, papa! Ah, mon Dieu! J'ai monté mon papa. mpe kodimbolila ngai ndenge biso mikolo tulobaka na lingai oyo ngai naza oyukaka le matoi na ngai wi nayebi te ntango tantini yo zina modita la mama de mesiaki ya Boubakrasi ayebisi ngai alobi namonaki Botsenge na position moko ya mabi na nzeni garçon wana azali suku pembi nzoto suku ndenge nini Botsenge. Bon, par là, il s'en a d'un minot à français, le louba par là. Bon, louba qui est au loubanini. Zina modita ko sayo. Ah, ko sana likambonini. Dans louba na bisobo symbolique que la vérité. Ce qu'on dit la vérité, jambe. Kaka ndenge kenande konayo. Ka ndenge pourquoi le jeu kulinga ka Botsenge yako ni Kolanda. Ok ne ko jwa mibali na mibali. Ya solo wana tatabimisa na monoko no verison na vérité te chabe verison. Biso bakokuni yo biso tuyibi makambo wana. Ngana bala kokuni yote. Soka zoka yo. Soka zoka motoro kwa yo. Yeye nga mibali ngane yo nini? Nga mibali na kendo. Na kumone. Na éviter. Bozo tunanga. Bozo confirmer makambo bino boyo. Di la mbokisi-moi la parole. Oy biso tu yuki yango tozo kuluba na yo. Botsenge. Mais Koko, wala za ba distraction wana? Nga na ye awa na ye kuna makambo bien lisusu. Vraiment en tout cas ba
Bakinois, je comprends maintenant que Bakinois va changer à côté. Hein? Ça qui l'autre fois, BBC bâton de Moïse. A-t-il bino code oyo ke ngamoko mutakende ko zwayango dans un enveloppe. Voilà. Na ngamoko personnellement na yeli susu omoni yas yo bisa kinga ketcheza mabe na ili yo yas moko dans la sewana. Siko na ya na yoka ba makelele na bimara mwasi na salaka mubali na sa papa botika biloko wana. Koko. Sia zaza koko botika makambo. Dala. Wana eza makambo ba kinois ba changer à côté. Bontseng. Koko. Uyana yasi izali mabité. Mais biso tuza ba koko ne yo biso ba tutu boti muboti ne yo. Oui, je sais. Okoko son ba biso na mbongo te. Mais non, loin de là. Bontseng, yo kulubile biso makambo ya mbongo lelo itulu ba boss américain Fabrice Ncheka tutanga ba jado biango. Ou bien ba Jean David ki mboti to kende utanga susu ne yo Bontseng. Hein? Mais koko na ebide. Nani te. Omoni lelo ina vine yo. Soki makambo ibiso tuyuki na matoi na biso. Bontseng. Soki zali ya solo arrêtez. Soki zali ya solo te ngula radie. Sambla. Ngai na kusambi na bayana. Ba sambisa kabango te. Saka ndenge na zero bano directement na faire. Bontseng okuluka nini? Koko bolanda makambo wana. Il faut pas suivre tout ça. Tikapena tolanda pena note. Na ate na bosenge boya kokini kolinga mwana mobali akokini. Mais vraiment lele moko ngape na kota ki na ngango duti. Yango bato batsoka susu mboko na ndenga malonga. Soki motanzi angindi neka ka boye akomi kolinga ka boye na boye. Azali koko tukoko ubuye te. Mais tangu tuyoki. Ah na sali kilation te. Bon koko to kitana. Tu as la tête en l'air? Oui, ça va pas. Ça va pas? Ah non, ça doit aller. Monsieur, ça tombe bien, merci. Excusez-moi, chef, j'ai quelques petites questions à vous poser. Oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet. Tu peux tout me dire, vas-y. Boss, avez-vous eu une sœur au nom de Janine Kabouya? Mais oui, Janine était ma sœur, paix à son âme. Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir avec ton attitude? Kassongo! Mais Kassongo! Mais mon Dieu, tu pleures! Kassongo, tu es en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire, Kassongo. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas. Mais c'est si sérieux que ça? Vas-y. Mais c'est si grave que ça? Oui, je t'écoute, vas-y. Boss, avez-vous habité Paris? Mais je comprends pas. Kassongo, tu espionnes maintenant sur ma vie. Non, boss, je veux juste savoir si... Mais oui, j'ai habité Paris. Je suis parti après la mort de je sais pas, ma soeur. C'est ma soeur que j'ai beaucoup aimée et elle est partie. J'aime pas cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Tu me rappelles des souvenirs que j'ai tant oubliés. Tu es en train d'espionner sur ma vie. Tu me parles des Janine Kabouya. J'aime plus cette histoire. C'est une histoire que tu me rappelles quoi, Kassongo? Mais non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Kassongo? Qu'est-ce que tu as découvert sur ma soeur? Mon Dieu. Kassongo, qu'est-ce qu'il y a? Kassongo. Mais sécurité! Viens m'aider. Mon Dieu, Kassongo, réveille-toi, Kassongo, réveille-toi. Ne me laisse pas. Kassongo, réveille-toi. Tante nanga ndimaka songa nakanisa nde tante nanga ndimaka songa ezalaki nzela malamu oyo nga kokosa sortir parce que na bamoment wana kiorfele nanga ekoma koleze motu nyonso partout nazalaki moto abanda oninga esusuko kozala pembeni nanga te motu nyonso akoma ekomona nga lokwa papier moi même et pas tant nanga nazalaki lokwa mwana te na banda vivre lokola mwa mosala na kati ya ndako après batemps ebele na souffrance wana bafande pas tant nanga
bakokanga ndoki oyo nayebela motu na makolo te mama. Après avoir kokanga ndoki talisanga bengalanga na ndako. nayebisa ko bima yo telemika awa ozaka awa komona nkasakananga bima ndoki oza ndoki koyaka se mpa nanga te oki komeka koya te ndoki okasa kolianga na oliaka tata no na mama no longwa epa na ngai longwa na ningo mono te pemeni nanga te monu pangwa boso nango na vi na yo boso na tata mwasi no te wanga na ngai na to moninga kopesaka nga mo te ndoki. Mais c'est Roger Botseng. Tu vas payer. Oui, je t'assure que je vais venger ma vie. Maman, tant que commence à rire, c'est par là que je vais monsieur Roger Botseng. Ça ira, ne pleure pas. C'est la première fois. Tu pleures parce que c'est la première fois. Tu ne savais pas que c'était un rendez-vous du donner ou du recevoir. Calme-toi. J'ai déjà appelé Christian Mouepou. Tu iras dans sa boutique. Tu vas prendre toutes sortes de vêtements que tu voudras. Hein, chérie? Ne t'en fais pas. Viens. Et c'est fini. Après ça, n'oublie pas. Tu vas aller chez Christian Mouepou, hein, prendre tout ce que tu veux. C'est fini, chérie. C'est fini. Tu vas t'habituer, je te dis. Tu vas t'habituer. C'est comme ça que nous gagnons la vie. Tu ne sais pas. Hein? Ah, c'est fini. Ça va. Allez, viens te laver. Lève-toi. Doucement. Viens te laver. Viens prendre une douche froide. Comme ça. Allez, viens. Moi, je vais te laver. Viens. Entre. Oui. Comment moi aussi? Mais c'est bon, c'est mon bal. Ah? Seigneur. C'est parce que ton molenga. Comme c'est le niveau où tu ne sais comment kubanganga. Oui. Madame, c'est votre fille? Oui. Ah. Tu la connais? Ah, Monsieur Roger, Monsieur Botseng, tu es méchant, très méchant même. Plus que vampire, tu n'as pas un cœur. Madame, cette fille était ma copine. Quoi? Ma fille, ta copine? Écoute-moi bien, monsieur. J'espère qu'elle a payé au thé beloloba. Est-ce que vous avez un tour qui a liboso ya vie na yo? Ah bon? Oui. Comment vous avez proposé le cosa malamu te pour la vie na yo, pour l'avenir na yo? Oza yako, messieurs, non tolérer ma bêtise au thé na ndaku nanga. Yo na âge na yo moi na mukie lokola yo. Okoko na nzela classe te, ata so mona ki classe te si bate. Je parle. Tu te tais, moi je parle. Non discuter na yo te. Messieurs, au moni yo na vie na yo, au modi vie na yo yo moko. Na lukate ko kanga ndoki lobi po ndoki afi na yo moko. Yo mobali, yo mwana moninga no mobali. Bokanya ni na kati. Sentiment ni no yoka na kati kuna. Tango bi mwana moninga no mobali lokwa yo. Oza ndoki na ebisi yo. Tine ki un démon. Yo ke so bi mwana moninga no mobali. Tango na mai miso liboso nanga. Ona sanga mai miso fonga na okelo mawa. Fonga na zo souci na yo. Au moment où yo mo zo souci afi na ote. Oza ndoki. Et puis yo kanga bien moi mobali. Bossa na mwana ngabitu. Bossa la ke na line na yo le kata mbala moko. Oublie ma fille atala nzela côté misakete. Ale bima ndaku nanga. Eza basuka. Na mona ba sale pati no awa. Bima. Mais sachez une chose. Je vais venger ma vie. Je m'en fous, messieurs. Ça n'engage que vous. Allez, sors de ma pensée. Sors, démon, diable, sorcier que tu es. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Oh mon Dieu, tu veux me sortir aujourd'hui, Botseng? Est-ce qu'on est non l'obanaoté? Est-ce qu'on non benga yo? Pati, beaucoup l'accent place maman nangaza, na papa nanga. Naïbi place aux amis. Tal ko lobanange lote na ebisio. O lobanange taki. Dala. Pesa nga kanda no salo. Pati wandoki. Moni yo na mitu no ko bengwa ta
pati ya pati nyonso na kobenga oza ntokindo oza wana yo nandimna vivre na mama aza liboma ke yo pati oyo pati wana motema te yango o mérité kozala mwasi libala te ozo mérité pe kozanga mwana na vino tala yo omoni yo no bambo no betombata omoni no betombata parce que na eli yote oza na kona ngata wana trop loba na ngate oyoki oloba na ngata nkeki na mito no loba ngo elokwa mwana mwa quartier ya mwa quartier na lekine na ko kiabisa bino parce que tala pati yo ko détruire vie na ngai oyebi bien na mwana te ba chance olinga omeka na vie na onde pa na nga ngana kobai na po meka ba chance na pa na nga pati na biso yo okozanga ka mwana ka nengo zangi bana bu ke bana ebiso yo olutika ngana bénéficier ta conseil malamu pa papa wana obomi vie na ngana ba conseil no mabe ndoki telo moni yo so ba boma mutu na deuxième monde ngada na bomio baliwa nyonso ya mai ya mbeli ya mutuka oyoki ko pambo kito keba keba na ebisiyo koloba na ngelote pati yo omoni yo omoni osalinga ofuta ngo ngana nazena hôpital kuna nazaki bébé na tinde ko adopter nga yo ndengo zaki wana na tinde ko adopter nga nazate no yo kote tala omoni li bomba bobenga ngani bomba omoni ngo lelo na ebisiyo li bomba mona ngani bomba tala masaka tumse kuna ko omoni ne alo tala kapinga ba pasi no esalinga lokote ba pasi no esalinga lokote patri tala kuna Mon Dieu, tout le monde est content de ce petit frère. Yo ne mozawana. Yango ya makasi kote wana. Bati no yela yo. Moni ngato na so. Ono sala kwano. Kusala kuna. Ta. Eza makila na eza mabe. Makila mama na botolo eza mabe. Non ya. Makila na tata na botolo eza mabe. Eza yo moko ngala pesa ko vi moko meilleur. Yo moko na bushwe bana yo. Nyoso zayi. Faute na ngai. Faute nanga. On ne coupe pas. Tu quand on est dans ça, là dans la avezanga ya. Et tu regardes c'est, il sera AVC maman pour na qui. Ti, ce qu'on coupe la zonga mboka passe par bazali ngai. Pardon. Ce qu'on coupe la zonga mboka. Ah ti. Ya eza nini yango ngai na mo pesa conseil. O le pesa ka conseil. Ah. Yo ba muna sa. Momo na mke sabolinga ya. Yo pe ngisema do sabola. Nzambe na Isalaela to lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likondi na moto pe na lipata na kemba olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya